Liso tokobetela yo en tout cas ekopenye yo ekolamusa yo surtout ba on marié bokota po ka lisolo oyo ils sont pas apparaître c'est comme si ezali ba j'aime ezali histoire ya solo femme mariée topé homme marié mobali alingi mwasi na ye na Facebook babandi ko solo la mwasi akosiye oui c'est vrai naza marié mais na couple wana naza heureuse te tokendaka voyage te tokendaka restaurant te tokendaka piscine te nzoka mwasi pe ata aza na libala ata opesaka ye mbongo opesaka ye nyonso tu azalaka na besoin pe attention akendaka ba restaurant akendaka ba piscine ndenge mwasi oyo banda ye kolinga ntango mobali alingi ye na Facebook basololaka asalaka nyonso mpo na ye atindelaka ye bakado atindelaka ye voire même mbongo mwasi akomaka excité alingaki bakutana na mobali oyo ya Facebook jour ya rencontre ya mobali ya Facebook bayokandeke esika moko songolo mwasi akoma boye akuti mobali na ye mwasi oyo asengi divorce asali malamu to asali mabe. Qu'est-ce qui s'était passé suite nango ezali nini yango lisolo tokobetela yo lelo tosengi na ba homme marié bokota partager pona lisolo oyo écouter ya makambo ebele vraiment. J'ai dragué ma femme sur Facebook en utilisant un faux nom. Oui, pendant des mois, je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à la draguer. Waouh, c'était bien. Elle me disait comme ça que elle n'était pas heureuse. C'est vrai qu'elle vivait avec quelqu'un, mais ça ne se passait pas bien et que patati patata. Et donc, tout en me faisant passer pour cette fausse personne, je lui posais plein de questions, je lui disais beaucoup de choses. Je la taquinais, je lui apportais la joie, je la faisais rire, je lui emmenais beaucoup de cadeaux sous un faux nom. Et tout ça, je lui emmenais même de l'argent sous un faux nom. Je faisais tout, je causais avec elle. Souvent même, il arrivait qu'on soit dans la même maison. Elle rentre en chambre tard dans la nuit, pendant que moi je suis au salon en train de regarder la télé. Et puis on cause nous deux par WhatsApp. Et elle était tellement heureuse, contente, amoureuse. C'était vraiment... Elle avait trouvé la personne qu'il lui fallait. Et tout se passait très bien. Page spéciale pour le léopard de la République démocratique du Congo. Yoko yebisangai ke ozali na sengote po tango kokumisa équipe léopard ezalaka la couleur te. Batu ya politique, batu ya musique, batu ya nyonso ya sport to sangana batu ya club. Kaka yoko esangisaka biso ezalaka bongo ba léopard. Alors grand merci na léopard. Grand merci na mpasi oyo asali ke ekolo bobimba ezala na esengo yango awa tosali yo mwa symbiose mwa synthèse ya match pe na ambiance oyo lekaki bongo na jour ya match ya Léopard contre le pharaon d'Égypte kasi arrêt na image oyo tala wana na terrain. Est-ce que vous avez dit na bi attends bien côté wana Simon Kimbangu après intervention ba kimbangiste fanfa kimbangiste ba mesana kolata bongo tenue habituel na bango mais ba ti yango te ba ta ki bongo les léopards de la République démocratique du Congo. Conséquence to profit nango et le on est na sima papa Simon Kimbangu abimi na terrain tala image wana arrête cette image. Est-ce que moni papa Simon Kimbangu na terrain te avant bien kota ezali fiction ezali baje to ezali Kimbangu ya solo tala sika Biekotaki pour na Simo Kimbangu. T'as la même joie, il y a chef de l'État Kitoko. Kasi malgré Esengwana et Pesibiso Kitoko Osakato Mona qui a solo ba supporters, ba ko supporter Léopard comme il se doit. Force à vous, courage ba supporters, mais habituellement to yebike ezalaka na ba supporters oyo bazangaka te wana modi bongo evoloko pendant que match ebetama nungu to moni na etandoike evoloko grand animateur ya Vita et pardon ya Imana bazalaka mbali ya Vita kufa ya Vita c'était encore qui boko ça des ambitions de quoi ebi animateur ya Vita wa kufa ça isusu nani bon oya kufa ya sa kufa déjà paix à son âme atika sikobo ya Imana evoloko Evolo quoi ça n'a qu'à te pour supporter l'équipe nationale, oui, ce qui est normal, mais l'équipe Nyon surtout, et c'est la favori pour nos supporters. Bah, foutre la bango billet, hôtel, na moi tueke pour na ba kende ko supporter l'équipe nationale. Bah, ça n'a pas supporters
y a une grande éclair surtout qui nous supporter équipe nationale. Kasi Evoloko Tikalaki alobi zaki problème. Azo tambo na kombo ya ministre des sports François Kabulo, moi na Kabulo, nga benga yeti le directeur. Alobi ba asengaki akene équipe na ya 10 personnes. Alors ministre Kabulo andimaki combien 10 passeports. Tango akomi na 10 passeports na bureau ya Mokonzi et pas ya Kabulo secrétaire, je ne sais pas qui, son réceptionniste, aïe abino, balobi faut 5 passeports. Abi 5 personnes et simbate, il faut tout à la 10 pour l'animation. Et en fin de quoi, alors bah, que je dis cité à Okendete. Mais attends 5 wana, beaucoup de gens à Okendete. Congo toujours des problèmes. Attends tout ça là Sengo. Le Kambouté, l'anda interview Oyo. Evoloko a accordé qui confrère Nabiso à Télé 50 et puis To Zonga. Suivez. Oh, monaka alataka bazebola abipakoli couleur ya léopard alati badilamba poso ya nkoi ye mutabetaka mbonda wana la musaka bajo ya léopard tiding pompon ye grand animateur Evoloko tomoni était na Coupe d'Afrique mais excellence Kabulo qu'est-ce qui ne va pas Evoloko tikali pour nani Evoloko tikali pour nani je comprends. Akende qui est excellence. Nous serons tous avec 4 personnes. Nous serons une excellence. Tu m'as caminé sur la messe. Excellence a bien dit qu'il y a des problèmes au-dessus de la passeport. Il y a un passeport au-dessus de la bureau. Il y a un monde qui a bien dit. Nous avons une chambre. Il y a excellence a 5 personnes. Excellence na 5 qui a 10 personnes. Beaucoup de toujours qui n'ont pas de photo qui est na masse wana ndeko pesa ba jouer qui donc oh excellence alobi kaka pesa 5 back non excellence alobi na 10 parce que na 10 ils na maboko na kendo excellence lokolo alobi ki excellence moi tout kutana ezate azana na réunion yo kutana na excellence yebisa de mwana na alobi 10 na ye yango yo tikali pona représenter qui liste bato ebele toningini te na présentaki nombre ya apesa yo na kati ya baanimateur oki par rapport teni ngai nazali animateur principal ya équipe nationale mais napesaki nombre na ngai oyo animateur principal ya équipe nationale mais yo otikali ndenge jusqu'à maintenant na comprendre yango te mais excellence eloko asali vraiment akanisa ata meme kuna azali akanisa tokomi na moment ya mabe po soki toperdre dimanche esili na biso nalingi toperdre dimanche te po eza compétition moko biso tosutandaki yango te toyebaki te coupe ekoya awa bon na baautorité bazolanda yo okoyebisa bango nini mpo olanda équipe osala mosala nazosenga na mokonzi papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beto ya babeto papa sala tout na kende na mboka wana na racheku o naza koloba yango eza te ke naza koinvente soki na ye na coupe te tianga na prison bonga na lobi asuka yango en dehors ya parce que yo oza joueur te oza animateur mais esengeli okende po soutenir léopard ndenge osalaka ndenge nasalaka kuna bajoueur meshaki abengaki nga lobi papa ozali wapi baninga bazali awa yo ozali wapi nga mwana nga natikali na Kinshasa jouer la gang abia kwa nini voilà donc il y a des choses des petites choses qu'on doit éviter autour de l'équipe nationale il faut une synergie et sengeli autour de l'équipe nationale to dégager ba onde positive alors biloko aboisa malamu te c'est le responsable ya animateur à léopard atikali na Kinshasa Evoloko oboyo kaka alors nous pensons que les autorités compétentes vont faire de tout leur mieux que Evoloko akende parce que Evoloko représente beaucoup pour les léopards de la République démocratique. Merci beaucoup. Voilà. Malgré tout ça, na Essengo, Kasibobo Sanate, Boalou Bajitunga, insécurité na République démocratique du Congo en général, partout bat son record. Naba province presque nyos autour, Naba Congo, et si pas, et si ka
siège ya papa Simon Fandaka et comme une insécurité. Donc ne bongo na ville ya Kimpese et pas wapi insécurité totale ya kosakanate na Kimpese. Ba kote la kabatu na ba hôtel, ba kote la kabatu na bandaku, tina ba hôpitaux ba kote la batu. Population abi jamais on doit se référer na maloba ya Musée Laurent Désiré Kabila. Prenez-vous en charge. On doit se prendre en charge. La population se prit en charge. Ville morte. Alors, ville morte, on paralyse la ville. Moutakote kate, moutakos arosalate. Et ça dit que, quand un policier bayaka kocha ordre, qu'on encadre batou, ça a tourné mal. Il y a eu une incompréhension entre les policiers, les civils, les sassi betami. Et pesimbilinga bilinga bande komususu bazoki bande komususu ki bakufi on ne sait pas, on n'a pas de précision. Ah déjà donc il toza aux forces civiles donc qui peut ces atteindre paralysé ah muta osala sateo on la classe au boy muta otanga sate magasin peut refungoler sate donc biso moko toza population to se prendre en charge ah ezate ke oso ki ndengeni biso toza force vive force vive c'est toujours force vive biso balesaka biso mbongo te toleki na TVO te nini eza te oya bakardier du temple toza baleki na TV baleki mbongo ya gouverneur po batei population carrière politique na bango mpe esili toza awa ni magasin ni nini refongola te force vive yaka lisusu na moto. Mais landa moi explication ndenga expliquer ce qui s'est passé na Kimpese à ce qui concerne ville morte. On a suivi et pendant ce temps baso balancer cette image pour de Cordo Landa. Suivez un peu ce qui s'est passé à Kimpese, suivez. Attendez, voilà. Voilà. Ouais, chers tous, juste pour vous signaler que de la situation qui prévaut à Kimpese, nous sommes là à la maison, pas d'entrée, pas de sortie, toutes les voies sont bouchées. Et malheureusement, voilà, attendez un peu. On continue, voilà. La population est en train de manifester calmement pour revendiquer l'insécurité qui prévaut chez nous. On s'attaque aux hôpitaux, les privés n'en parlons pas. Chaque nuit, il y a des entrées, des attaques des hommes en tenue, des hommes armés, en train de piller la population ici. Et ce matin, ils ont décrété une ville morte, mais malheureusement ça a mal tourné. La police a usé des balles réelles et vous connaissez la suite, il y a plusieurs morts. À présent, je crois qu'on compte 3 morts et plusieurs blessés. On ne sait pas comment on va terminer la journée aujourd'hui. Donc, veuillez nous soutenir dans vos prières. Voilà. Je crois, malgré qu'il y a la victoire des léopards, mais les autorités doivent faire quelque chose en ce qui concerne la situation à Kimpese. Kimpese, c'est quand même une grande ville, il y a Congo central. L'autorité ça incliné pour décanter la situation. On a surtout l'insécurité qui prône au niveau de la République démocratique du Congo, tout à la Makambo Oyo. Notable de Congo, notable de Congo central, notable de Bandundu. En tout cas, gouverneur, il y a Congo central, Bossala Nyon, surtout pour l'insécurité Oyo, et si la Bongo, on a Congo central en particulièrement, mais en République démocratique du Congo en général. Voilà. Il y a un peu de solo Oyo, tu es l'extrait yo pour ba couple. Couple, et cause la copinage, fiançailles, mingi ba marié, ya mona sengi na yo ndeko partager émission oyo, to ko sola ngo na dévolé. Oui, mingi
batu bakanzaka soko si abali mwasi déjà azana ndaku et que la femme n'a plus droit ya ko sepela akendaka mama moi restaurant moi sorti na mama et ça la rappelle moi bien pour ba frustration et le kaka papa obali mama tango zalaki na fiançailles obanda ko kende ba sorti ozui ko tike sikaboye bozo ko tambola ensemble batu ba eba kibino kasi pona nini banda mama akoti na ndaku pona sorti ata muke ezalaka problème papa abimaka amona kazoka mupepe libanda kasi mama po ozo mama boke na tala moi restaurant ezalaka moi problème mama boke na tala moi cinéma à moins que yemoko aboya et créer frustration vous appelez la base mususu balingana bango ko bimate avant na ye donc ça dépend d'une personne à l'autre kasi soto robeta oyo za histoire vraiment ndeko c'est pour interpeller ndeko ya pesi solo yemoko azali à cœur ouvert. Donc oyoka yemoko ndanga expliquer mais tikanga ina pesa yoka ka synthèse symbiose ya lisolo oyo ndeko mobali tanga balaki mwasi na ye abali mwasi na ye avant ba fiançailles kaka obe mesande zalaka ba fiançailles période ya transition te ya kotala ba comportement wana ki shire zalaka makasi bodo kende ba cinéma ozo somela mwasi ba cadeau ozo kende ko zo bo bimbo ke na mwa plage boke biloko ya kitoko o ba jeune fille balinga kaka tangu babalanaki bakoti na ndaku banda mama akota na ndaku c'est comme si papa a négligé moi muki bakendaka sous ba restaurant te bakendaka ba cinéma te basala ka sorti ensemble te mama fandaka na ndaku malgré asala ka ba biloko na mike mais asa pe na besoin ya attention ya mobali na ye mobali apesa ka mama attention te soki mobali bimina tongo akei akoyaka kana poko mama tikali donc mama akoma ko se concéder ka na bana or esengaka elle moko ovandi pe na mama bozali ko solola boseka bobimi pe na mama boke osala shopping ensemble boke ko somba biloko kolia boke boye bofandi pe place ya binomi bale basi bazaka na beso nango kasi papa oyo abanda ko sala ya ngote au fil du temps ndeko bali oyo a remarqué que comportement ya mwasi na ye ezalaki susumala mote mama akoma ki frustré azali susu na visage ya esengote mobali atali abi mais mama o na visage esengote bwindengeni est-ce que azoko yima te azui mobali musu libanda te po bobo sata esaka bino mwasi ya ndaku mama soka be ko toucher ko linga libanda bolingo ya ndaku esilaka automatiquement epesaka mbinga contrairement na ba papa papa Fiston ngo côté la papa te na côté la papa te zalaka ndingo wana est-ce que komi to so la pembe tselanga ba j'aime ko yaya tselanga ba j'aime mama s'abonner ko s'abonner te vraiment yo bona papa Fiston yo bona papa Cedek vraiment s'abonner ko so s'abonner finir cloche de notification partager les solo c'est très important peut-être sungi na ngoyote mais tant yo ko partager et ko sunga ndeko moko sungolo alors papa a remarqué que attitude wana ya mama ezalaki susu malamu te. Qu'est-ce que papa fait? Parce qu'il y a comme na ndengo wana mikolo bana bosala papa na mama na ndaku kala ezalaka to ba téléphone o ezalaka te okomona bana ki boza wana pantona mukaba bo solo la famille na ba mama mais si kabe koma okomona boza bien sur salon TV côté to lo bay pai papa fandi côté au bus de téléphone bana ba fandi côté au bus de téléphone mama côté au bus de téléphone na ndenga na mutu na ndenga na ye tikut na kata chambre bosana mwasi na mobali na bête bofai na chambre mutu aso sa muninga te bosana kanda te mais mutu so gabe mama kuna na téléphone na ye papa kuna na téléphone mutu no na ndenga na ye est-ce que moi za la kate so bokot na chambre bosana téléphone moko soit ya papa soit ya mama bosa lango boyota bien so ba filmer boyota ba WhatsApp ensemble et ko sala mate tala comment est-ce que téléphone Android oyo et ko kabola pe bolingo te est-ce que bokomi to so la pembe et ça radio lokole papa sikoyo ayebi compte ya Facebook ya mwasi na ye ya Facebook oyo na ça rabino bon c'est pas mauvais ko za na Facebook mais tala ka oyo pour na Facebook ba compte ya ba faux compte za ebele bazo yibaka batu na na mbongo na Facebook na ba compte lokuta au moins na muso ya créer compte na yego na nga Fiston Pelé de tata Cedek ngai oyo na osenga mbongo na ndeni ndenge baote ko pirater compte ya pasteur ya apôtre Charlie Mubiala na ndenge nini yaya soki omoni mutasengi yo mbongo na Facebook na compte o promotion boy bokende Canada bokende Europe nini ko linga yango te vérifier na source est-ce que komi to peni au crapaud ba escroc ba komi ebele mobali oya créer compte faux compte Facebook na kombo mususu na photo mususu photo moko ya très bien aluika papa mo ya H presque ya mobali na yi abandi kosoana mwasi na ye abandi kosolo la abandi kosoka nezala ka mwasi boy au fil du temps et jour par jour ti
Moi, c'est comment la dame moto, on s'intéresser dans moi, ça va dire qu'on ça va dire qu'on soit un téléphone. Bref, bolingo et colis na téléphone. Quand on est na Facebook, na sima, beaucoup na WhatsApp. Parce que on a numéro sur na WhatsApp. Pour tu belle na Facebook, tu alinga ko sur na WhatsApp. Papa dit qu'on soit na WhatsApp. Toi, tu aimes quoi? Non, moi, non, à tout ni. Est-ce que yora mobile ou ya compte ya Facebook? Mobile le kuta, oh, tu comprends na moya habité. À tout ni comment tu es resté toi tu as vu non en tout cas dans la relation mo na mobile nga na za rejeté mobile kuta me manga na restaurant mobile kutu akenda nga ba piscine te cinéma te oh on a besoin na kenda na cinéma ba restaurant conso ayela nga ba cadeau ba papa ba maman alinga pe ba cadeau yo pena jour nini ya suko somla mama ilamba jour nini ya suka osomla mama ata rouge à lèvres est-ce que papa yo bimaka na ba mama yoka ba papa papa fisté bongo na biso papa lelo na bongo na bino mama ata na ndaku organiser ata moi 2 heures de 1 heure de temps bo bimi pena mama bana wa mona ke papa na mama bimaka pe ensemble ba bimba ke ipe ba sali pe shopping ba liepe ba yepe ko zonga sala ka bo eleng c'est ça l'ambiance ya libala ambiance libala sala ka na ndaku te est-ce que komi to so la pembe na sa heureusité na barata tout cas ngaka na ndaku en tout cas la lembi oh c'est vrai on s'en besoin ba bimsaka pe yo le kambuté mobile ou ya Facebook a créé un faux compte Facebook a l'autre de moi au cadeau au comment la moi ça fait na ndaku to na musana bango moni enveloppe payé oh mais c'est la tindelio nyonso tumbongo yango ya tene bon téléphone abandi ko sala makambo donc moi si pena ami pesa bien en tout cas ici vraiment je vais très bien tellement moi si azoki ba cadeau et belé. Moi, si ma chérie est belle à niveau de téléphone, à niveau des réseaux sociaux, en tout cas, je me paye ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas? 2 mois ou 3 mois, ça lit. T'as la cam, t'as un bongo, alors tu vas cadeau de consort. De comment qui est moko, papa lobby, beaucoup de gens m'ont expliqué. Un homme sain, pas sain, mais il a été à cœur ouvert. Pour la bête à l'issolo ya coupe na les armes sécurité mais ndeko ya ndimi aya na l'issolo ya coupe na réseaux sociaux aya ko expliquer pour na esunga bande ko mususu alobi motoaki to fandi boy mona nga na fa na salon na hota l'information mona moi si a komi okelola na avant moi si a ko na chambre asa kuna biz na téléphone azoko solola na nouveau partenaire na ya Facebook sans le savoir que ezali ngai moko nda oso na ngai nga na salon na oso na téléphone na moi oyangai moi ça quand on a mutu mususu tala bolingo ya Facebook ya mingi na Facebook mingi ko la ko linga na Instagram o éviter nani a d'autres trikeyo ya ngana linga elle moi va do sola benga na appel vidéo na moni mutu sola nanga et puis to kati to kena appel normal o komi na peni o kaka tout le monde moi si bolingo kota ki makasi ya bino il faut kaka to mona appel na besoin na yo o pesinga epé trop sika pe faut soit en retour est-ce que au commis c'est que bien ascenseur retour fait ba pesa ni pe rendez-vous to kuta na restaurant intel to kolia moi dîner après wana fête ko sala consort sikoyo na tongo en fait na butu moi si il y a eu ce mbal na ya en tout cas papa lobi to na réunion à famille donc n'est pas famille pour aboti to na réunion à famille moi manifestation et aussi là un peu tard je vais rentrer un peu tard moi si a préparé un mbal na ya kabimi sans donc ayebi ke aoke kuta na mobile na ya Facebook bako kende restaurant na simona bako za appel la distraction bako tambola akozonga il peut se arriver que azonga un peu tard voilà bino ça va il y a pas de problème na tongo na pe moi si pe abongami consort abimi pe alati pe a tout type monzele moi stala oke kuta na mbali boso de faut beta pena teni de moi si pena beti papa tala babi maman pena bimi pena maman donc moi si pena ta moi c'est bon abimi akei papa na mutuka maman na mutuka te ma bengi taxi tant maman akei en fait papa pe abongami a démarré mutuka ake rapide tala maman ke na transport papa ke na mutuka ake a commis avant n'aller à rendez-vous papa comme n'aller à rendez-vous avant disco la réception à Ozela toi papa a commis 30 minutes après maman wa eko ya moi ce n'est eko toi moi ce n'est ya comme na réception fin de trouver oh atali boye na réception kuna ba diva réception non ba lunch à réception à mon mobile naie tant mobile naie mobile abi moi si à téléma 3 minutes au talanga boy a commis abattu je ne sais pas elle pensait à quoi à ce temps-là elle pensait à quoi moi ça pousse à l'autre talanga boy
mwasi atuni ngai donc nyonso tu oyo tozosala oyo ezalaki yo moto organize makambo nyonso tu oyo nga na otaleka apo mwasi ayebisi nga to divorce nalingi divorce mobala bina fandi moi 1 minute après la telemi aki azui mwasi na ye na maboko ayami mwasi na mama to divorce te ozali mwasi na ngai na salaki ba erreur rebelle j'ai compris je ne savais pas na zui leçon par rapport ya oyo film oyo ngamoko na monter yango pour na yeba qu'est-ce qu'il ne fallait pas parce que na mona ki ba comportement changer ki na ndaku ozala ki susumuna bien te donc sengela ki na sala eloko oyo pour na yeba je croyais peut-être que obanda ko sala mabsu libanda mais j'ai vu que on a besoin au bimaka moko to bimi ensemble to kepe moi restaurant au kepe na piscine au kepe moi attention ça rappelle pas na yo c'est ce qui me manque limbisangai na ko sala yango susute azui mwasi na ye bazongi na ndako tala lisolo oyo akia ouvert de gobal o abeti pona esunga ba couple mususu kitoko soka zaki yoro ngosa ndenge nini yoka sika bu tala de gobal ndenga zo expliquer lisolo oyo yemoko ebongo to zonga suivez. J'ai dragué ma femme sur Facebook en utilisant un faux nom. Oui, pendant des mois, je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à la draguer. Waouh, c'était bien. Elle me disait comme ça que elle n'était pas heureuse. C'est vrai qu'elle vivait avec quelqu'un, mais ça ne se passait pas bien et que patati patata. Et donc, tout en me faisant passer pour cette fausse personne, je lui posais plein de questions, je lui disais beaucoup de choses. Je la taquinais, je lui apportais la joie, je la faisais rire, je lui emmenais beaucoup de cadeaux sous un faux nom. Et tout ça, je lui emmenais même de l'argent sous un faux nom. Je faisais tout, je causais avec elle. Souvent même, il arrivait qu'on soit dans la même maison. Elle rentre en chambre tard dans la nuit, pendant que moi je suis au salon en train de regarder la télé. Et puis on cause nous deux par WhatsApp. Et elle était tellement heureuse, contente, amoureuse. C'était vraiment... Elle avait trouvé la personne qu'il lui fallait. Et tout se passait très bien. À chaque fois, elle insistait pour qu'on se voit. Elle voulait qu'on ait des moments à deux. Elle voulait que je l'invite. Elle voulait partir en week-end. Elle voulait sortir en bas. Elle voulait aller à la piscine. Elle voulait ci, elle voulait ça. Et je trouvais toujours des excuses. Je n'étais jamais disponible et j'étais toujours en voyage, j'étais ci, j'étais ça. Et puis, ça a continué comme ça pendant de longs mois. Elle était heureuse, elle était amoureuse de cette personne qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vue physiquement, parce que j'utilisais une autre photo que j'envoyais et tout ça. Elle aussi, elle me balançait ses photos, tout. Et tu diras que elle a carrément trouvé l'amour de sa vie. Et les choses se passaient tellement bien. Waouh, c'était bon. C'était beau. Et puis, finalement, un jour, j'ai décidé vraiment de la recevoir, de la rencontrer dans un beau restaurant, quelque part. Et puis, on s'est donné rendez-vous, on a tout préparé, on a organisé le rendez-vous, tout. Et ce jour-là, moi, j'étais à la maison. Quand elle m'a dit, écoute, il y a une fête en famille, là, avec mes soeurs et tout ça. Donc, je pars pour cette fête-là et que je vais revenir un peu tard. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Vas-y. Et dès qu'elle est sortie de la maison, pour me voir courir, je me suis habillé. J'ai pris la voiture, je suis parti au lieu du rendez-vous. J'étais déjà là avant qu'elle n'arrive. Quand ma femme est rentrée dans le restaurant, et puis, elle m'a vu assis dans le restaurant. Elle m'a fixé. Tu vas sentir que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'elle était dans un autre état. Elle s'est dit, mais attends, comment est-ce que ça peut être possible? Qu'est-ce qui se passe? Elle se posait plein de... Elle était comme... C'est-à-dire qu'on dit qu'elle est hypnotisée là, arrêtée là. Elle pouvait plus, elle pouvait pas bouger. Et je la regardais. Je lui ai dit, mais viens t'asseoir. Pourquoi tu as arrêté là? Viens t'asseoir. Elle dit non, mais... Elle n'arrivait pas à parler. Je la regardais, je sentais qu'elle n'arrivait pas à parler. J'ai dit, viens t'asseoir. Tu as rendez-vous avec telle personne, non? Elle me regarde. Je dis, viens t'asseoir. Elle est venue s'asseoir. Elle me pose la question. C'est toi
c'est toi qui faisais ça. Il dit oui, c'est moi qui faisais ça. Elle est restée silencieuse pendant un bon moment jusqu'à elle dit je demande le divorce. Je me suis levé, je suis allé vers elle. Je l'ai prise dans mes bras. Je dis non, on ne va pas divorcer, je te demande pardon. Pardon chérie. Pardon. Tu manquais de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si tu t'es retrouvé dans cette situation, si aujourd'hui tu es dans ce restaurant, c'est parce que j'ai été ton mari, mais je n'ai pas été présent véritablement pour toi. Et tu avais besoin de tout ça. Tu avais besoin d'être chouchouté. Tu avais besoin d'être aimé. Tu avais besoin de preuves d'amour. Tu avais besoin de ces restaurants. Tu avais besoin d'aller à la piscine. Tu avais besoin de cadeaux. Tu avais besoin d'être couvert d'amour. J'ai jamais compris ça comme ça. Au départ, c'était un jeu pour moi. Mais après, j'ai compris que ma femme avait besoin de moi. Chérie, je te demande pardon. On ne va pas divorcer. Et on est rentré à la maison. Et aujourd'hui, c'est un bel amour. Voilà. Je crois, Bolandi, Tosuki Awapona Lelo, merci na Chris Larize Pelende, réalisateur à l'émission Oyo. Yena assistante na Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende qui était de l'autre côté de la régie. Merci na Mamari Naoumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Yaya Soki Ozana les solo ya kupesa. Bengabiso, soko zubiso te comme tout ça. Tika audio na yo tokoka audio toko beta liso na yo kaka ndingo bete libiso. Soko lingtanga kombo, tokotanga kombo. Soko boyi pitanga kombo te, tokotanga kombo te. Merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na Tijon Lushombo. Merci na Dide Djenga Bokula Kai Kofo ya Mama Meta Mukendi. Merci na Nanouche Mukoko. Appel masqué dièse 31 dièse. Depuis São Paulo, na Brésil, vous comprendre, et que merci na Nanouche, c'est Nanouche Mukoko, dièse 31, dièse, appel masqué. Merci na Nathalie Wanga, Mitonga, na Brooklyn, na Cape Town, merci na Mélanie Wanga, merci na Titina Luzitu, wana ba base pena, ya Radio Lokole depuis Brooklyn. Tokutani prochainement dans le numéro M. Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap et tchara. Tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo compagnie ya sécurité lokola kaka bakonzi ya mboka balobaki kolingaka te ozonga na mboka maboko pamba ya yo za diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba. Non, nous devons créer les emplois. Tala Patu a créé compagnie munene. Ceux qui va compagnie à sécurité zalaka ayeko baksa moko liko ba compagnie à sécurité wana CMS Cruche Mondiale Sécurité. Tala Cruche Mondiale Sécurité yo mutosala ba activité na yo ba église ba école nyo soto olingi ba sécurité ya solo o pena ba vimba o soki likabozali ba yaka intervention na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc vous contacter Cruche Mondiale Sécurité oyo na moins cher ba kopesa ba service ya kitoko escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors bobenga Cruche Mondiale Sécurité, ce que vous avez le numéro de bango te bobenga biso ko en contact na Cruche Mondiale Sécurité. Ceux qui vont signer contrat, beaucoup soit gratuité à jour moko félé. Comprenez? Tala ba promotion oyo Cruche Mondiale Sécurité asali pona bino. Voilà.